La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte n'a la chaîne de sa TV. La collecte n'a la chaîne de sa TV. La chaîne la plus suivie. Na bamoure nanga la bamoureuse nanga place bozali na pesi bino mbote tikati nzamba lola asala bino bolamu na poko lelo na bosa inter kopesa mbote na bandeko bazo soutenir toujours Mabia Star TV de près de loin na bani kopesa mbote nanga na Christopher Songo babi mobalo zanga kelo côté na porte-monnaie na ye pesi mbote mingi na pesi mbote nanga na JCM ya babi de boss na kata London na pesi mbote place ozali sans oublier na pesi mbote nanga babi na agence Mvula na kata France na pesi mbote place ozali na bosa inter kopesa mbote nanga balobi na Yasmine, babi petit frère de Jésus na kata France wana na pesi mbote place bozali. Merci beaucoup bande kunangai. Toili suko so na poko lono na lobaka keto ko ba moi eloko na émission na biso ba kwa Angola. Tant na lobaka be émission biso ba kwa Angola bande kunangai ezala ka ba Congolais na bangolais biso ni surtout ozali moto moko. Et la Bible de kunangai bo s'abonner massivement la chaîne Mabia Star TV. Oye bien que na s'abonner te bande kunangai bo s'abonner na chaîne na biso ya bako ya Angola. Babi na kata Mabia Star TV a babi ba service nyonso tu ezali babi to sala kasuki place to zali mde kunangai okoki poko commander periki na yo bande kunanga to kotindela yo na mboka nyonso tu oyo ozali. Yo na bi bande kunangai tika ete na poko lelo émission oyo o ba déjà ko partager na bandeko bazolanda biso partager on déjà et ko sala biso malamu mingi yango na ekoloba ana poko lo bandeko na ngai na zwaki lisolo moko ya ndeko na biso aza ana mboka ya Londres ndeko na biso na aza na mboka Londres bandeko na ngai azali na mwasi na ye ndeto bakake aza mari aza na mwasi na ye bino bo wayi bandeko na ngai ba papa mingi bakendaka église te ke ba mama ndeko na biso na azalaki kokende église comme habitude mais mwasi na ye akendaka église te et pardon mwasi na ye azalaka akendaka église mais mobali na ye akendaka église te bino mo boyebi bandeko na ngana be église mingi ba papa mingi bayaka mingi ke ba mama wana eza na normal to mona ba papa mingi bazala mingi na bolembu ya koya église donc couple na bandeko na ngai mobali wana akendaka église mais mwasi akendaka église te na répéter lisusu de l'essence nini ke mwasi wana tonga akendaka église mobali na ye azalaka na ndaku avandi na ndaku na bana akendaka église mwasi mobali avandi na ndaku na bana ndenge ezalaka kaka bandeko na ngai eyako koma na mama moko boye mwasi wana azalaki na problème mobali na expliquer nga bi mwasi na ye azalaki vraiment na problème tant mwasi ne azalaki na problème esengai ke baza na contact na pasteur nezaka ke pasteur asunga bango na mabondeli bandeko na nga eza mabete biso toza na problème okulinga oza na mutu moko aza pemi azo soutenir azo courager na makambo ebele eza même pas pasteur eza biso bato normal boye esalaka bien makasi mingi siko bandeko na nga ekomaki na mama moko bondeko na biso azalaki na problème bandeko na nga plus soki bomoni ke volume eza bien makambo eza bien so bokoko sala nga sin e ko sala nga bien makasi mingi pa mate ba live mingi ozala omona koti live ba video zo ningana yo moko zo mona te ba video zo ko ningana donc ndeko na biso ya mwasi ya banaki ko kende église mobali na ye azalaki na ndako mobali na ye bandeko na nga akendaka na ye église te avant na ye kaka na ndako ndenge selon tonton na expliquer nga bi monika biso baso zala ke na ba armoire na biso tozalaka mingi na basani moko eza wana kaka basani esthétique ba verre ba lutu nos totala ba armoire ba mabozo e baneto bongusaka ba chambre ndenge to bongusaka ba armoire na biso pamba te to chaka ne sala armoire esthétique na kati ya armoire de combat la expliquer nga ibande kulanga fana kota liso expliquer nga bi la star armoire wana basani wana e bouger makate armoire wana basani wana tolela kangote mwasi na lobake basani wana ezaka pa esthétique ya ndako mututa simba ngonda ba verre bana pe na ndako bande kulanga bayebi basimba pe ba verre wana te basimba pe basani wana te papa pe na ndako pe bande kulanga alela pe basani wana te asimba kangote papa alera nekaka na basani normal
yango bandeko na ngai tangu ndeko mwasi akomi na problème akomi kobengisa pasteur na ndako taka akobengisa pasteur na ndako papa pe aboyaki na ye te ata moke atikaki bango bazwa bata na bango basula na mama mais eloko ndeko mobali bandeko na ngai aexplike ngai alobi soki pasteur na bango aye mama azwaka bavere ya cuisine te mais azwaka bavere ozala na armoire pamba te na armoire eza bavere mingi oyo tobenga bavere ya Versace donc bavere ya Versace eza wana na kati mwasi ayokaka bongo abimisi apesi pasteur ji na kati ya vere wana mobali nyonso tu alandelaka mwasi me akipaka mwasi te yo na biba ndeko na nga eza lisolo ya pasi na mawa ya koyoka masolo bapapa bakomi kocomplaine epai na biso bamama il faut tochanger yo nalobi nayebi te Bill Gates de Genève akoloba nini na lisolo oyo konde soki okoloba nini na kati ya lisolo arti oyo mama asali sikoyo ekomaki bandeko na nga telema mpe ke tozala moma oyo bakorona oyo papa mpe baeglise mingi eza mpe ya kokanga ekomaki ke papa nde abandaki koya mingi na ndako kozwa soi ya mama koyede na bapriere tout ça mais nyonso tu papa abandaki kaka kolandela mama azolandela mama neti acte mama bandaki kosala soki pasteur aye omona apesi ye ji na vere eza na armoire sikoyo mabe papa amonaki ntango bazoservi pasteur papa mpe azalaki mpe na salon basisi lisolo papa sikoyo ayokota na salon mais okomona mama ake na cuisine azwi vere mosusu nde tolobaka ke atie vere ya mabata ya couleur différent ya mobali na ye atie lie vere oyo eza nango kaka vere normal mais ya pasteur azwi vere na Versace ya armoire bandeko na ngai aye koservi yango pasteur likolo ya mesa nyonso tu mobali wana alandelaka kaka mwasi na ye abetaka na ye kara abetaka ne kara sikoyo bandeko na ngai ekokoma mama moko mpe boye pasteur astopaki ntango pasteur astopaki tonton na explike mwasi na bi mais bakopo oyo obimisaka yango tobi ezalaka kaka mpo na esthétique ya armoire ndeni na remake pasteur na bino aye defa na ndako awa yo ozana ozose servi pasteur na bavere wana mwasi na ye ayebisaki ye ata réponse moko te nde tonton na explike nga eleki nango ayo omona su mpe na mama moko boye pasteur wana azongi su na ndako bapriere kaka nde ezalaka kaka na pasteur wana bazosala bapriere ntango bapriere esili nde ezalaka kaka memi mopai okoutika mopai ya bongo te soki mwa loso ezali opesa ye loso soki mai ezali opesa ye mai papa nalobi ntango priere esilaki mwasi atie biloko likolo ya mesa alambaki mokolo na pondu atie pondu likolo ya mesa aye koservi pasteur na bango ntango aye koservi pasteur bo bandeko na ngai ayozwa kaka basani oyo ezali na kati ya armoire basani oyo ya Versace azwi basani ya Versace wana bandeko na ngai atiango na kati ya mesa ntango atiango na kati ya mesa eloko mobali nde mpe amonaki bizarre ake lisu na cuisine aseservi su mobali lisusu na basani eza normal basani omonaki basani eza normal eza te basani momo esthétique obima mpo mobali nini elengi mama nasala yango te nyonso tu papa na azotala kaka acte oyo mama na azali kosala ntango pasteur na sisi kolia mwasi paki bongo alongoli basani mobali alobaka te donc erepetaka bongo eye okoma jour ya suka ondire bazalaki na séance ya suka ya priere ndenge tonton na explike ngai pasteur na bango ntango aye babandi mpe baprie basisi priere parce que priere ya suka esengi mobali na ye ifa azala ndenge mobali na explike ngai ntango baprie basilisi bandeko na ngai mwasi ayoki bongo afungoli armoire lisusu neti habitude ayoki bongo atie vere na ye likolo ya mesa ya pasteur azwi vere wana Versace atiango likolo ya mesa ayoki lisusu ake lisusu na cuisine bandeko na ngai azwi lisusu vere ya mobali na ye vere kaka oyo normal atie lisusu likolo ya mesa omonake vere vraiment ezomati te na vere ya pasteur na vere ya mobali na ye ezosala ma baharmonie vraiment te na kati ya mesa ntango mobali ayoki bongo ntango mwasi ayoki bongo apesi mokongo ndeko mobali ayebisi nga abila star nayoki bongo na change bavere ngai natuni ochange bavere na ndenge nini ayebisi nga achange bavere na sens nini ke vere oyo mwasi ne atielaki pasteur mobali ayoki bongo azwi vere na ye atie epa ya pasteur oyo pasteur atiango epa na ye moko alobi sikoyo na minute na pasteur bandenge na ye kotala me pasteur alobaki eloko moko te
na minute ata mwasi ne aye bande ko na ngai aye ko servir biloko aye ko tia moi ji na verre abimisi ji a carton amoni ke ba verre ndenge ataki likola mesa eza lisusu ndenge moko te ayoki kaka bongo atali mobali na mbali abi mwasi na yeko atalaki la miss moko boye ezala kaka bien te mwasi pe achenaki sous verre te bande ko na ngai ayoki bongo a se servir pasteur na verre atilaki mobali oyo atilaki pasteur yango mobali na zwa kit moya chanze zate ayoki bongo atie wana tanga atie wana bande ko na ngai bameli pe jipe esili pasteur ayoki bongo asengi bango merci akei tango pasteur akei na nsima nango bandeko na ngai ezalaki benda bika dans le sens nini ke mwasi abandi koswanisa mobali na ye alobi komanga natielaki yo verre mosusu natielaki mpe pasteur na ngai verre mosusu me yo oyoki bongo oyo kochange yango na minute wana mobali amonaki yango neti bien tayebisi mwasi ne oh me yebisanga ke baverre oyo eza na armoire motu taka oyo kosimba yango ni basani oyo ezaka pa na esthétique bapaya mpe bakokolela yango te sikoyo koma pasteur na bino aye yo oyoki bongo ozwi oteli ye verre na versas ozwi mpe basani mosusu oteli ye sikoyo ndoli bake pasteur na bino aza na valeur makasi kolekanga mobali oyo nabalaki yo tonton alobi ntongo ayebisi mwasi ne bongo mwasi nayoki bongo apesi mobali na ye réponse mabe badiscussion ebandi oyo babandi koswana ntango babandi koswana bandeko na nga eza lisolo ya pasi na mawa mwasi ayoki bongo akateli mobali lingala ayebisi ye yo ozodeklare ke na servir na basani oyo moto obimisaki mbongo oyo moto osombaki yango benga moto nasombaki yango mobali alobi azalaki tellement choqué ayebisi mwasi bambongo napesako awa ya ndako ya kolia comme si mpe okokozwa mpe osombeli yango basani otie na armoire ezataki ntango napesaka yango mbongo ya fin du mois osala budget ya ndako ezataki nga nakoyebi soki esomba mbetu somba bonon yo moto okosala calcul etake mwasi ya ndako ebene ma discussion mobali ayoki bongo atiki na ye abi la star navandaki na ngai ndenaki bongo atiki na nga mwasi aki bongo akende na cuisine ngai nayaki bongo na mati mpe na chambre ntango amati bongo na chambre mobali normal ayebisaki nga ke ayebisi abi la star normal azalaki na besoin tokabola tosala etimite ngai na mwasi na nga me na minute wana bandeko na nga mwasi na kanda wana aboyi kopesa mobali na ye nzoto mobali ayebisa bi oh kadi so tosalaki likolo ya sani oyo ya pasteur nalobaki ke sani oyo eza ya armoire okoki koservir motu mosusu te ndenge oservir pasteur yango oyoki bongo okangeli nga makolo mwasi na ye na mbeto arepondaki te akangima makolo apesaki mobali na ye mbeto apesaki comment je peux dire apesaki mobali na ye lisusu nzoto te na minute oyo bandeko na ngai fi wana mpe lokola aboyaki tonton mpe atushaki lisusu te avandi alali tant suko alali frère wana expliqué ngabi la star suko nakomeki kotire attention ya kozwa foni ya mwasi na nga nakomi oyiba foni ya mwasi na nga na ndenge ya mayele akomi oyiba mwasi foni na mayele lokola ayebaki password na ye mona fungoli azoteke bamessage mona parce que amonaki réaction mwasi na ye amanifestaki epa na ye amonaki on mpe bizarre comment eza likama pasteur eza elomon simple boko expliquant ke donc pas aza mopaya yango nasali boye mais baréponse akatelaki mobali azalaki ma d'accord nango te suko amonaki mobali amonaki mwasi ne suspect vers pasteur donc mwasi ayebaki te ke mobali alandelaka ye mobali ona alandelaka mwasi soki kaka mwasi ka awuti église papa azali na ndaku mona mobali azwi fona mayele acheki bamessage bona boye me loko bandeko na ngai ekamwisi biso mpe ekamwisi ngai ya koloba nanu bandeko na nga ndenge mobali oyo akangi mwasi na ye azopesa pasteur cadeau azotuna pasteur cadeau ya caleçon ntango mobali atali message amoni message mwasi azotuna pasteur boni ndenge ezalaka kaka botuni pasteur mbote nani napesa o cadeau no tobenga bacado ya banoawele bachristmas oyo naza na shopping awa naye natuna olataka boxer ya couleur nini wana message oyo mobali oyo akangi mwasi na ye na kati ya telefone sikoyo akamwa ndenge nini mwasi na nga atuna pasteur na bango ke alataka boxer ya couleur nini sikoyo ntango atali sous message bien pasteur pe efeta pasteur azalaki souple pasteur atie dessin akoseka nde tonton alobi kaka mama nzambe azwa lokumu oyo message oyo ezalaki epa pasteur azongiselaki mama wana mpa mama natuni pasteur ke naza na ville nazosomba bakado
na nsomelo ba cadeau na tuni olingaka boxer à couleur nini mais et comme la pasteur a comme la qui pasteur répondait qui normalement moi soit na ndenge ya mabete ndenge tonton na lobi la style photos à la caméra honnête na makamto zo sala pa matepe azape mosali ya nzambe alobi ba papa na bai kaka ah maman merci nzamba za lokumu a répondait qui te que pesanga na linga couleur à bleu be couleur à vert be couleur à boye papa wana pasteur wana a répondait qui ata eloko mon côté yango suko bande kunangai ngala nina loba ali solo awa eta ke biso ba mama vana continuer li solo mama na mama azali mutu ya train ya famille biso ba mama tozalaka mutu ya train ya famille mama nde azali na contrôle ya foyer na ye biso ba mama bande kunango tozala contrôle na foyer na biso keke se ba papa bazali mais biso ba mama tozala ba contrôle presque belé koleka ke ba papa est-ce que ce que totali bien bande kunangai acte oyo ndeko mama asali eza vraiment malamu mingi vraiment te dans le sens ni tonton apesi alobi la star ndenge eza wana mama mwasi na ngai nanu apesa ngai cadeau te nana tunanga ata cadeau te ke papa na pesa yo cadeau na ba Christmas pa te bandeko musu bakipa na bango ba Christmas te ba musu bazala bandeko na ngai bakipa na bango ba Christmas mona sombi cadeau ya bana apesi cadeau na ba famille na ba pasteur ndenge zala kaka pasteur mama na siko papa na lobi la star moi c'est nga atiko tuna ngai te ke bonne année yango yo be Christmas yango mobile nanga na somelo cadeau ni no lingaka donc ndeko mama atiko tuna ndeko papa te cadeau ni na lingaka na mama ba Christmas ba ndeko to presque na une semaine mais likamwa bandeko nanga ezala mi lelo yango mona bengi yo la star loba eta ke acte na bino ba mama bozo sala na ba église ke moi si ozane na ndaku atuni yo te ata cadeau apesa ko ata cadeau te abi ba Christmas ebele leka moi si na ya pesa ina cadeau te mais moi si eloka kamwe kaka moi si azotuna pasteur cadeau en plus cadeau ngo bandeko nanga ya caleçon otuna pasteur na bino ke olata boxer ya couleur nini bandeko na ngai oyo akoki kobenga kota komate na acha mama oyo okoki kobenga bandeko bele bayoka biso eko déranger biso vraiment te ke est-ce que mundimi akoki kopesa pasteur na ye cadeau à caleçon est-ce que c'est normal beza normal te na mon appel moko awa vraiment nalandi lisolo oyo esali pasi vraiment epesi esengo te biso koma biso bamama tokoki se comporter modèle oyo cadeau eza nango mabe te cadeau eza malamu mais na mosali na nzambe oto na mutu mosusu efo toyeba cadeau nini oyo okoki kopesa mosali na nzambe oto mutu mosusu cadeau ndeti ya sous-vêtement eza malamu te yo mondimo okende kopresente cadeau ya sous-vêtement epai ya pasteur otuni na couleur eza malamu te biloko aboyi biso bamama esengeli tozala na témoignage moko ya malamu mpo bapapa na biso lere bazotala biso bazomona biso bango mpe bazozwa exemple epa na biso ezopuse mpe bapapa bakota na nzela ya losambo selo comportement na biso me biso so comportement na biso eza malamu tozomona teke tozopuse bapapa bazala mosika ya liloba ya nzambe eza malamu te epo omoni eloko ya ndenge wana ozopose pasteur question modele ya ndenge wana omona intention nini oyo ozopozele papa question ya modele ya bongo ozomona eza bien te pasteur pardon modele ya bongo eza bien te ata papa na osoka yoki osala bien te ata mama mwasi ya pasteur wana soka yoki ozomona ke esala bien te biso bamama esenge na biso tozala na comportement ya malamu vis-à-vis ya bapasteur na biso epuis mpe tozala na comportement ya malamu vis-à-vis ya mibali na biso po ndenge osala bongo peut-être yo ozopesa pasteur wana cadeau ya sous-vêtement mais mobali no moko kuna ndako opesi na oyo
ye cadeau te ozomona teke eza bien te eza malamu te en tout cas toteya mapo eluka tozala malamu tokokobatela mabaya na biso oyo ngai nazalaki ya koloba yango wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko na nga mama o alobi tellement eloko nene alobaka ke alobi ma eloko mingi ezali malamu mingi te mondimi otuna pasteur na bino ke olataka boxer ya couleur nini nyonso tu bandeko na nga ezali kosunga biso te mpe ezali kosunga bapapa te yango nazali koloba bandeko na ngai nayebi te soki pati vunda koloba nini na lisolo oyo bien nayebi te dadi ilenda koloba nini na lisolo oyo papa oyo mama oyo asali acte oyo akotuna mondimi na ye ke akotuna pasteur neke pasteur alataka boxer ya couleur nini normal ezalaka te namoni appel mosusu awa toyamba yango toyoka. Donc il y a intervenu, donc ils avaient passé parce que Bassa Lelo, comme vous savez, il y a un moment qui m'a dit l'église. Comment vous baillez na yemo yandako? Au sommet non cadeau te au tout un pasteur qui va t'appeler sur couleur ni. Donc ils ont ça passé ma comportement Bassa Lelo. Comment on Bassa me soit même pesca dans l'église, même pesca ma banzambe, ma balibala, ma baligo qui pète, ou la même balozo qui pète. Il y a ma église. Comment moi si vous baillez non sommet les cadeaux te? Est un pasteur. Donc ça fait mal à comportement à Bassa Lelo. Donc bon mais un peu changer on a besoin d'une émission bon mais un peu changer va comportement la bino. Donc va comportement vous ils ont vraiment bien été. Donc Kuba no anda ko sombe no cadeau tout un pasteur qui doit ta soit couleur ni. Donc c'est un peu bizarre. Donc bah voilà on a besoin d'une émission bon mais un peu changer va comportement donc il y a beau et pena et ça l'a raté donc et puis voilà on a intervenir quand justement dans l'émission. Merci beaucoup mon frère Nanga ndeko na biso mobali alobi très bien alobi mama la mingi makasi bandeko na ngai photo salaka très attention to salaka très attention bandeko na ngai eloko nini tokoyi kopesa ba cadeau na pasteur elo ndiko kopesa ba cadeau te est-ce que mama apesaka papa ba cadeau toyozo na question na biso wana so totali bien papa na lobi moi na pesaka ba cadeau te est-ce que mama na pesaka papa ba cadeau avant okoma kopesa nanu pasteur ba cadeau bandeko nanga il faut banano na ndako na yo to boyi te baza ba pasteur ba kambi bazo kaba biso okoko pesa cadeau mais biso te ke basi il faut tozala quand même na sagesse na sens ni nanu ba eloko place wana ce qui maman a na sagesse ke asubeli pasteur na bango cadeau mobali ne pe cadeau tant mobali na ye angara pesa lisolo te ke to beta yango. Mais mobile apesi lisolo bandeko nanga pa bate esali ye pasi mingi ya komona ke mwasi na tuni ata cadeau te mais mobile ake kotuna pasteur cadeau nini asombela ye parce que asombela pasteur cadeau et ça passe mingi comment pe bandeko nanga bandi boni mama aye bagu ya pasteur. Donc bandimi ba yeba gwa mama pasteur ko leka na babasa pasteur bango moko. C'est bizarre. Bandimi ba comment yeba bagwa ba pasteur ko leka ko basa na bango moko ya ndako na sens nini? Na ebite parti badem do fa soki ya ko lo bani na katalone na lisolo oyo. Ce que bandeko non totali bien attention ya mama oyo. Attention à mon dimi oyo vers pasteur ezalaki nini mon dimi oyo attention bandeko nanga ezalaki nini pota comme na niveau tu na pasteur ke olataka boxer en couleur nini pour d'interrogation attention ezalaki nini eloko so bandeko nanga loba ba mama pasteur pe lukaka oyebaka nini ezokota na ndako na yo. Et c'est très important. Maman pasteur mi bazo kipete bazo mona kaka ke mundi ba pesi kada mono normal oui et amen non. Et là comme souvent ndeko nanga ezali oui et amen te. Kada musuba ndeko nanga soko moni ke mundi ma pesi mobali na yo. Benga ser pembeni oui o pesi cadeau mais moni cadeau eza ma propreté za respecté. Et te ke passa zo kambayo. Yongbe bande comme kam ozo kota guerre mingi entre ba papa na ba pasteur. Dans le sens nini ke ba papa ba kena ke église te ba guerre zo kota mingi na bandaku ba papa ba zo su église te à cause ba comportement na biso ba maman.
biso bamama tozoluka ke baguerre ekota na bandako ke bapapa bayinaka bapaster eza biso motu tre tozoluka baguerre wana yongo omona papa avanda ndako asepelane na paster wana te papa oyo abengi kuta apesi lisolo babimisi mopepe bongo kombe bapapa oyo baza na bakanga basi na bango ya mosu bape bapaster bakado moko boye be lisolo mona paster na ndenge abome bapapa na balobaka te baza ebele bamama please totika baguerre entre bapapa na bapaster pa acte ndeko mwasi asali eza eloko moko ya kosunga eza eloko moko asungi te asunga te moke te comportement ya bamama please il faut to changer bamama please tolukana tobongisana na bandako na biso bamama toluka tobongisana na bandako na biso avant que kobima libanda kobongisa libanda na église kosoigne église na ndako bandeko na ngai eza nango mabe te ya kosoigne église ya nzambe eza mabe te kobongisa église meloko na kosenga bandeko na ngai tobongisana na bakata bandako na biso eza très important appel mosusu eza awa toyoka un jour ndeko na ngai nazwi message moko esalinga motema pasi nazoyebiso yanga ndeko non biso vraiment mama nini vraiment oyo aza mwasi responsable akokosala eloko boye mama meme bible yango bozomipesa bomindima bozokroire na nyonso eza kuna meme na bible yango elobi mpe bongo te elobi meme yo moto ava obima oede ya libanda tala nani ya yo moko eske eza bien avant longola ndeko no bipoti libanda longola nani ya yo moko yo zokende osombela paster bilkado mais bana na yo famille na yo mobali na yo ozo néglige paster wana aza nzambe na yo paster wana aza mobali na yo paster wana aza ndeko na yo mais ça c'est grave vraiment na communiquer na biso ba congolais vraiment makama boye vraiment yango oyo tozo linga ndete basi libala bakomi ko pesa valeur na ba pasteur bazo négliger ya bango ya libala bakomi ko yamba kaka ya ba pasteur o pasteur akoloba azondima soki pasteur alobi kota jeûne de prière ya un mois andimi soki pasteur alobi yaka na ba veillée de prière akondima mais azo lalisa mobali nzala ko lalisa bana nzala azo négliger kutuna misala ndako kaka pona pasteur wango nanu ye moko mona na ndako na ekuta yoka na même na mwasi nete pasteur aza nzambe na ote ma sœur pesa kondima na onde na nzambe pesa kondima na nzambe kopesa kondima na yo te na mutu mokili akotrahir yo mutu mokili azani kaka mutu masumu mama zwa valeur na famille na yo pesa famille na ono premier niveau bazala première étape bango nde bazala bato oyo bakokopesa lokumu mutu alibanda aza famille na yo te akopesa lokumu te ndeko na nga mpo yo le kokozwa problème kobela paster te mutu akoya kosoigne yo ekozala bana no na mobali na yo oyo lelo ozonéglige mpo na paster wana vraiment ndeko na nga lisolo na yo kesalinga mpasi na mawa koyoka makamba boye vraiment na communiquer na biso bacongolais tozombunga kaka mpona makamba bapaster oyo mpe ngai nalobaka yango toujours basi oyo bazosala makamba boye nazomona bango baza mayele te parce que ngai na mokili oyo ni camarade nakokopesa valeur koleka yanga bana ni ndeko na ngai ni mama botanga oyo yanga eza famille onga naza na bango bana na ngai na mobali na nga bango nde première étape oyo nyonso etikali baza ba 10e étape bakozala mpe 2e étape te po première eza nanu bana na ngai nakokotya nanu nzambe nde bana na ngai après bana na ngai 2e c'est comme ça mama vraiment sala effort zonga na bomoto na yo po ozokende vraiment na nzela moko ya kobunga mpe mobali na yo akoki kotika yo na makamba boye bapaster ebele na mokili bakaboli libala babebisi libala ngai nakopesa yango bafaute ya bapaster eza bafaute ya bamama wana kovivre na ignorance na buzoba na mutu lelo tomona video moko ese ebimela biso paster moko aloba na mwasi ne mobali no aza ndoki tika ye abima na mobali na mwasi yango
après alingaki violé même na mwasi mwana ya mwasi wana tala na niveau tozokende vraiment congolais boza ndenge nini bosala basala bino ndenge nini opesa motu lokwa pasteur valeur oyebi te bango nde bagrand tueur bandoki nde mingi nde bango vraiment ndeko na ngai esalinga mpasi mais mama wana vraiment aluka vraiment nde elonga nzambe aza ya kobunga mpe nga na kokomona moto abongo vraiment nayebi te mais eza pasi vraiment moto aboye vraiment mais tosala eso nini bapasteur yango tozomona nyonso makambo mabe bazosala biso mpe bamama mpo tolamuka toza kaka tozosutuni bango mais c'est triste vraiment nga mpo na nga mama wana vraiment mobali natika ye kaka asala bina nde place akoregrete bakanisi pasteur wana kobala eti bazoba bamama nasukise wana ndeko na ngai nzambe apambola yo. Merci beaucoup na bandeko oyo bobengi bointervenir. Merci beaucoup ndenge totolobaka bandeko na ngai biso bamama tozalaka mingi motu tre ya ndako toboyi te ya kopesa kado ntina niveau okoma ke kotuna pasteur kala so olataka couleur nini bandeko na ngai ezali vraiment malamu mingi te take biso bamama yango moni tomonaka mingi na baeglise biso bamama totondi ke bapapa neti na acte ya bobandeko na ngai soki papa oyo aza ma motema makasi te yango moni epwisaka ke mona papa apréféré na ye avandi na ye na ndako ke akende na église na acte bazomona biso bamama bandeko na nga il faut tochange moni tokondelaka mingi bapapa me tokona bapapa te moi te tofanda bandako boye take bacouple toyebanaka mobali mosusu akolanda mwasi ne na église ayebi comportement ya mwasi ne ndenge ezali akoki kotika mwasi na ye te na église ye moko ekoluka bakende église etake famille bake église famille mobimba. Mais ce total, la plupart bandeko oyo bazalaka ke ba maman baza na église ba papa baza na église te bandeko nanga soki tolandeli bien ba couple oyo basi biso basi mingi ba comportement na biso ezalaka mingi malamu mingi te yango mone pusaka ke ba pasteur mingi yango pusaka ba papa na biso na église te bandeko nanga totika ba guerre entre ba papa na ba pasteur ebele bandeko nanga bazala bango ba innocent ndenge pasteur bandeko na ndenge foko alobi la star na moni message pasteur bika nzamba za lokumu c'est que pasteur ayebaki te ka ko répondre sœur wana likambo nini c'est que pasteur ayebaki te ke na lobela ye nini ke ko sombela ngai te bien pourquoi so tuna ngai pasteur azala mususu na akama ki pe place azalaki yango moni pasteur wana bandeko na ngai atunaki na ye ata question moko te yango moni bandeko na ngai yango moni pasteur wana arépondaki te alobaki kaka nzambe azwa lokumu bamama please mibali na biso bato babala biso okolengela mosali ya nzambe toboyi tokolengela etake mosali ya nzambe mais liboso bandeko na ngai tobandaka mingi na bandako na biso pamba te pasteur wana aza mpe na mwasi na ye na bana oyo mwasi nazolengela ye yo sikoyo oza na libala na ozolengela ye te ozolengela pasteur ozolengela mobali na yo te na ndako bandeko na ngai soki mobali no aboyi yo pasteur wana akobala yo te akozwa ate na deuxième bureau te mpe so omonake biso bamama tolamuki tosutuki toregrete na bacomportement na biso toboyi te basani otie na armoire basani esthétique basimbaka te tikaka basani esthétique motu tasimba keke so oyambi ministre koservi fe ministre mpe na sani wana te kotala deja mobali akoma na bapense mabe basani wana kitoko nde nalela yango te mais mwasi wana azoservi pasteur na bango na basani oyo ya armoire baki batushaka te nyonso bandeko na nga eza erreur mingi ya bamama totika appel mosusu to ya basu ndeko mwasi awa. Bonjour mama Abista ngai naye koparticipe na émission oyo ezoleka en tout cas nalandi lisolo mais non ngai akoki jamais kozala d'accord na mwana mwasi wana déjà mobali oyo ya yo na kati ya ndako aza na kati ya ndako osombeli kado te oprépare eloko moko tuna pasteur déjà
oza mwasa pasteur te pourquoi okosombela mwasa pasteur kaleson ebandi mpe wapi parce que pasteur aza mosali na nzambe wana eza intimité ya mwasi na ye yo ndenge nini mondimi okende olingo osala pasteur kado pourquoi oketuni kaka so alingaka couleur nini na boxer na ye ezalaka ta ezalaka ata moke te mpe ebandela kote nini ça veut dire soki mwasi wana azotuna pasteur biloko ya bongo ça veut dire bango mibale bayebani kote mosusu yango mwasi azwi mwa autorité wana ya kotuna pasteur olataka boxer ya couleur nini ke soki mwasi wana yeba ye pasteur kote mosusu te akokaki jamais kotuna ye phrase wana question wana akokaki jamais kotuna et puis en plus soki aza na mobali na ndako ça veut dire déjà amanki mobali ne respect amanki bane respect amanki babelle famille na ye respect parce que eza vraiment oyo balobaka mabe makasi en tout cas ngai aza d'accord te mwasi oyo akesala makambo boye eza vraiment mabe makasi surtout biso bamama appel ekatani tome mosusu merci beaucoup bandeko na ngai nasi ndeko na bana koloba esili lisolo esili appel eyambaki bandeko na ngai nete toloba awa faut tozala sage femme sage batisa maison bandeko na ngai Arthur mwaso asali abati ndako na ye te aza na sagesse ata moke te soki okosomba kado bandeko na ngai toza na mama bachristmas yango toboyi te soki osombela paster kado ceinture ezali sombela paster ceinture sombela paster cravate sombela chemise sombela veste opesi ye kado nayebi te na lisolo soki jipe bwaka kisikisi ya akoloba nini na lisolo babikolo kade na kata France nayebi te fola mazambi raya kite na koloba nini na histoire ya mwasi oyo na kata France wana Juju la belle balobi mama la prince koloba nini na kata lisolo oyo bandeko na ngai il faut tozala mayele eloko nini tokoki kopesa bapaster bakado baveste ezali bachaussure ezali mais eloko oyo bengi ke eloko ya kati kaleso bandeko na ngai eza eloko moko ya eza sensible ya koyoka ke mondimi ozotuna paster na bino nazopesa kado kulia nini ya boxo olingaka bandeko na ngai nome ezalaka te pamba te paster wana mpe azali na intention mabe te arépondaki mpe mwasi wana te sikoyo bapaster oyo bazalaka ke bapaster junior oyo babetaka basi oyo bakalingaka basere na église ko soki azalaki gere ya paster bongo akalingaka basere na église akangeli bango na ketchup biso azalaki na gere ya paster azalaki azolia basere lokola ketchup angaki mpe asakana na sere oyo parce que mona déjà ke sere oyo alakisi da faiblicité na ye pa paster bandeko nanga omona eza na makambo mosusu tosalaka epa mibali opesa motu kado bie makambo mosusu tolobaka il faut tozalaka souple bandeko na ngai na lobeloko moko ntongo yesu akelaki mwasi pardon ntongo yesu abano okela mwasi pembe na mobali est ce que nzambe azali capable te ke atika mobali atika mobali bake mobali mamona ndenge nazosala mwasi na mopanza mwana ndenge mwasi akobima nzambe azali capable ya kosala yango mpe atiki vraimen ke amona ma ndenge mwasi azobima mopanzi na ye amona ndenge mwasi abimaka me nzambe alingali kosala yango te pourquoi nzambe alalisaki mobali bandeko na ngai pourquoi nzambe alalisaki mobali ke mobali asuka kaka mwasi abimi mopanzi na ye pourquoi po bate nzambe abiyaki mosu badege kokosalama na miniti wana ke azokela mwasi pembe nasi na oloba eloko place wana ke azokela mwasi pembe na mobali toka mobali akomona deja mwasi etension de mobali je komida kosala mwasi omo efana lia ye mwasi moko ya jésus asali ye pembe na ngai efana buke na poko lelo mwasi moko ya jésus abimisi mopanzi na ngai mwasi soki jésus akei faso na kolia ye mbanga na ndenge osakana te soki ya jésus kaka akei ntango mwasi azobima mopanzi na nga faso na kobuke na mbetu na butu lelo ya kosakana te me nzambe alingaki asala mobali surprise mobali taka alamuki kaka boye amoni mwasi pembeni na ye betension mabe mpe ezalaki te
asutuki kaka ki amoni mwasi na ye pembeni les restes basalaki yango après mais soki nzambe andingaki ki asala yango sur place ke mwasi mobali amona ndenge mwasi azoma mopanzi bandeko na nga ntanso deke nge esala to so to jita nga bibisaka bibisa eluka mwasi boye mobali nga zamba abanolia mwasi mbanga mais nzambe nga asala yango bongo mais nzambe asala yango bongo te engelo bandeko na nga na eloko mosusu tokoki kosala na eloko tokoki kosala te fo tozala souple bamama biso bamama biso totongaka ndako biso bamama topusaka bapapa bayene baeglise bandeko na nga esalaka elengi mingi ozokende eglise na papa pembeni bozokama te ya bino mbele ensemble bandeko na nga ezalaka wow ezalaka ma kitoko makasi nasi naloba eloko place wana mpo mate makambo mosusu bapaster batere ya biso esengaka ke papa azala wana mama azala wana me omona mama aza te papa aza te yango mona ezokozomi badega mpe mingi na bacouple eteke biso bamama elo na ye naloba bandeko na ngai tokomi na biso presque na suka papa apesa ngai émission ya kotalisa ke bandimi il faut tozala mpe na respect na basali ya nzambe bamama bandimi il faut tozala mpe na respect na basali ya nzambe totalaka eloko nini okoki kopesa mokambi na yo kado elo nini okoki kopesa te eloko mosusu bandeko na ngai oyo kobenda bilili oyo opesa paster na bino baintention mabe pamba akomi kokanela yo mpa komi so ketchup alia wana mosusu na chips oyo opesa paster na intention pamba gloire on sert comme ça na banasiko kotante mosusu na faux prophétie omona mpe okwena makola paster nini yo moko otikaki déjà opesaki déjà laisser aller bandeko na nga bachristmas yango oyo oza na moto moko olingaka kado toboyi te pesa kado oyo olingi babi soki raisa pindi apesi la star kaleso ya boxer wana na kodeklare na ngai te na kozwa na nga na kodeklare te bandeko na wana na kozwa na ngai babi soki nadege apesi la star kado ya soutien na koboya te na kozwa na ngai eza normal babi soki onate la chinoise apesi la star cadeau o ya soutien ya kaleson na kozwa me basali ya nzambe bandeko na ngai fo tozala souple tozala sage cadeau nini okopesa mokambi na yo bamama paster mpe bofungolaka miso bamama paster mingi bakipaka lisusu te eloko ozokota na kati ya ndako mpe badega mpe eza mpe mingi na bandako ya bapaster likolo mpe bamama ya paster biso bamama ya paster toza balesa ale totika balesa ale mingi soki kado ekoti na ndako wi sere apesa o kado contrôle eza kado nini ekobeto so mabaku te ekozala bien makasi ye bandeko na nga nasengi merci mingi bandeko bazalaki na ligne merci beaucoup na bamoureux na nga merci beaucoup na bamoureuse na nga merci beaucoup bandeko bozosoutenir de près de loin nzambe alola asala bino bolamu bobosa te bandeko na nga bosabone massivement partager image oyo avant Christmas est-ce que sur une semaine sert oyo bendeko aza na intention ya kopesa paster na bango mosusu kado eloko moko boye ya kati taka koyoka maloba bandeko na nga achange apesa kado mosusu nasi naloba eloko place wana babi na kati ya mabi ya star ti bandeko na ngai nyonso to ezali baperike ezali tozosala perike omoni eza oteka oyo aza na besoin nango bandeko na nga ocontacte toujours biso na kati ya mabi ya star tv tokozanga te ya kopostolo perike babi merci beaucoup na pacheli matimona na kati ya France merci beaucoup babi na gelo international ma vie ta place ozali na pesi ombote mingi sans oublier bandeko na nga naloba moto nyonso to baninga asala séjour na mboka congo toza na flat moko eza na victoire na avenue dibaya numéro 6 babi flat moko eza kitoko makasi soki okoti kuna bandeko na nga différence eza te oza na Kinshasa bi oza na poto ozomona ke oza toujours na poto bacondition ezali très bien transport eza très bien soki oza na besoin sala séjour moko ya bien bandeko na nga na mboka congo contacte toujours mabi ya star tv tokoyeba nini tokosolola so oza na besoin ya studio ezali oza na besoin ya chambre salon ezali oza na besoin ya 2 chambre salon ezali 3 chambre mpe ezali baappartement minene mpe ezali okosala séjour no malamu mingi merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi nga tikete nzambe alolo asala bino bolamu oyebi eke aza na lisolo bandeko na nga kohésite te bandeko na nga benga nga na numéro ya telefone wana apesanga lisolo oyo ekoki kosunga nga na yo toyo kobeta ngo na kati ya mabi ya star tv ekosala biso malamu mingi lisolo omoni kokopesa biso mayele neti nga bo bandeko na ngai nanu kuna nabongisi kutu kado ya mobali na nga te me ntango nazwi lisolo bandeko na nga ngabi avant na bana libanda il faut nanu napesa mobali na nga kado nasi nalobi eloko place wana donc lisolo epesenga mayele ngo bake lendi alobi oyo nakokende mpe na ville avant napesa nanu moto azokamanga na église
pasteur titulaire na biso na kobana na pesi mobali na cadeau semane osukisa na moto akambinga akambanga pe na église. Merci beaucoup na bana changu, merci beaucoup na bakwa angola bakorona bangolane na bakaki toza na bino toza biso ne surtout ndenge moko. Merci beaucoup na Sami Makome na kata France tikete nzamba la Sami Bolamu. Merci beaucoup balbi na Karine Bercy à Sekele. Merci beaucoup babis to beta kata Mabi TV tikete nzamba la Sami Bolamu. Bo s'abonner massivement na chaîne Mabi Star TV. Bo benga bo pesa masolo, ba encouragement, ba critique et kosala biso bien mingi. Merci beaucoup to monani mbala ya sima. Bye bye.